Abdul, yebisa décor, degré ya bolingo yanga na ye. Degré ya valeur ya bolingo yanga na yo. Décor, moi bolingo yanga na yo. Ce qui te tient la valeur à mbongo. Et cause du budget ya Afrique centrale mobimba. Ah, c'est parce que c'est pour la on a déjà c'est pour la langue mon avis. C'est pour la tendenie. Et là ndemo pays ko grave moi sinon pays on a des aramala moi ça n'a toujours pas comme ça ba comme c'est so ba comme c'était pas comme ça na. Tu crois comme ça ante no mona ke bolingo ezate. Parce que ngape na osala ke papa le kinanga alinga ye. Donc ba gravement nga na osala devant papa le kinanga yango epouser ke ya linga ye. On a papa le kinanga azala pamba. Biso to linga mosi ya boya pour. Yo mone pamba, yo ko ka papa na. Papa le kinanga za makama. Casse tel point ne comprenez pas papa le kinanga ndoki. Et à comprendre que non bah moi c'est responsable. Je suis quelqu'un de haut niveau. Voilà. Que je parle français bien. Voilà. Que je respecte le mot. Voilà. Les absents. Yango mona rasokinga leo na pas lié. Na kosa l'effort ya rolandi là-bas bien papa na bango atika o papa leki na bango Chabani. C'est Chabani hein? Chabani. Ndenga donda kawana. Tala, ngana ba relation. Joseph Makete. Joseph Makete aza mutu oyo soka koti makambo ya ngai jamais ne choix. Sona koti na makambo. Papa leki na bino fongola munoka. Ah. Abdul fa faire comprendre ye. Oh mais il y a comprendre je était soka sala busoba o papa leki wana azala mukusi mabwana mona mukusi oyo azala na yango comment dépasser bon aza papa leki na nga mutalinga biso te to lingete. Ngande no sala effort pour papa leki na nga linga ye. Mais c'est l'effort. Yo sala effort lo ba munoko mais sala boy. Voilà coûte dans ça tout ba coûte. Je t'aime, tu le sais. Je le sais très bien. Tu sais quoi, je me prépare pour bien défendre ou collaborer avec ton père partenaire. Tu vois, adosser dans nos français. La deuxième français. Voilà, deuxième français. Le quoi on a le bas français te yonde bon année. Nakola kisayo petit à petit. Point Obama. Kolanda été, Kolanda buté. Obi que yosa nyoso ponanga. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne peux pas. Avec la biche, ça la place au côté. Tu n'as pas tiré ta mon pépé les catés. Donc faut nous attaquer coller serré cimenté na yo. Donc pose un nyoso ponanga. Tu sais quoi? Oui. Tu sais quoi? Tu es comme la montagne. Moi je suis comme la voiture, la camion, grand car, hein? C'est ça, je suis simple. Abdullah simple, non? Azala simple, yo muta simple mona azala ndeni. Tan simple azala net yo azala boyo linga mwasi bonyoso loba dia français nda boma. Français o mandenge nini? Muta pesanga posa ko loba français, eza docteur Prince Ngangu Israël. Bon ya lobande yo aloba bongo. Hein? Ya lobande yo aloba bongo. Abdul, o sala sou. Dosé. Na dosé kasi lingala bilingue, na ko ta bilingue. Voilà, kota. Bilingue. Kota. Chéri nanga na lela yote. Abdul abaka yembe lonze mboka kitoko za nango yembe lonze mboka la. Nana za na moni na boko ya biso Mali kuna. Nazala na série mo kala kuna tango nazala na Mali. Chéri to série parce que makamuso no bana yo. Chéri moi si. On a déjà comprendre des Alexandre yo zala na yemba boy. On y croisé un coronia makrasania, on croisé un corono sorokania, on croisé sinara na. Ah yo complexé hein. La linga na siko wemba nini. Mwasi nanga zala toko makasi. Na linga mutema mobimba. Ata boya nga na boya te. Adu. Non, ya. To kenera nu na malewa. To dame mo lo mo boy po. Banda papa kufa tikanga na yo. Yo no longola kanga susi ya papa. Tu vas ça va pour ça va ventir. Hein? Ya mona studio, ta mona bato nga kota studio. Noko afanda. Upandi singa, yebisanga leko yebisanga ya. Comment yemba yemba. Oncle, tu sais très bien que non, moi j'ai beaucoup étudié. J'ai beaucoup fréquenté des universités, des écoles maternelles, primaires, étudiants, c'est là. Yebisaka yo, même si ça va soko lingo loba lingala mba moko lingo kota ba bloko yo linga wana ti. OK. Likazo vous allez complexer la façon dont les athées. Abdul a camarade nanga oye malam. D'accord, aza moi sinanga. Les femmes que moi j'ai bénéficié beaucoup
aime soit soutenir biso na kolia komela. S'il te plaît, Abdul, laissez mon femme à mes côtés. Yo vanakuna, moi c'est la vana. C'est les femmes à moi. Yonde motolongola kanga souci ya mama. Oncle. Olinga tota makomba ya na ngai nyoso. Tongo tanga komba ya na ngai nyoso epesa nga sengo te pesa nga ne mawa. Tuto pande to sola makambo yo bengeli ngai. Otanga komba ya na ngai nyoso ti. Oncle Nayoki. Oncle. Nanzima ki teke un jour ngai bako considérer nga bako zwanga personne humaine na famille à décor. Makambo décor ayebi singa na ko supporter en côté. Nathalie camarade nanga ma mi droite proche Abdul. Niveau d'études na ye, niveau ya bagage intellectuel na ye, eza banana yango na boko yebisa ye parce que on comprendre te yango na lobi te na lokoti mbongo na balabala na relaxa ya musika te fola memango et pas maman to papa nga mama zate papa zate yo nde noko fola lakisa yo d'accord naza na raison nde na boaki ko yebisa Abdul po Abdul okondi nga na makambo soki ndenge nakosi ya toyebani non oncle yo moko yoka d'accord mon amour à moi. J'ai compté dans mon cœur. Merci na parole au Pessinga. Oncle, et loko vraiment na ela kiawa. Po na doit quitter au sola na papa leknanga. Abandé ko se pla vraiment na Obama te. Amno tele mela libala ngana ye mais tellement na convaincre ye na bise que na yebi Obama bien, a sanga mabete. Même pas. Jamais. Oncle nga ça le jamais. Abdul reste kana lobela déjà mabé. Kana fanda nyate. Yo apo koloba buloba loba yo aloba na yo mona na sepla nango. Na buinda aloba. Ça va na loba. Voilà. Otika bula vanda. Boloba likambo bino boyeli. Bon, c'est tout. Papa leki asa d'accord. Et puis singa na yebisa bino OK. Bo cha jour po boya okutana ye. O na yokio ngolo papa leki na bino ana kolinga mo na ngai te Obama. Ngana linga kayo ngana yamba ko suna mono zo tolo ko mona siko ya ko linga Obama te pona nini ah non moi tellement Obama va français à lubaka non moi ça là mon cas aventurier c'est la façon ma face yango mono ngana yebisa ko loba lingala muta comprendre mama ba français lobaka wana c'est d'être moi Abdul Ayebi tala Obama yo linga français azala munoko ya batu bazala pembe ku Kongo azala tulu bazala ku Swahili azala atana wana pona moko astangisa ngo ibsa papa lekine nandi mais yo ka fa non ba Swahili tuluba wala luba azala la sema gaio mwana mukaji mema betu baluba mekumula mwana mfula on s'appelle ya mama oncle na yoki yo ndengo lobi na osolana Obama na osolana susunini potna ye ba position na bango eza ndenge ni samedi to samedi roya obongisi da makamunyoso obongisi makamunyoso samedi to roya ti Abdul bobongisi makamunyoso to signata makamba ko kate to signé yo ko memanga o signé makamba ko kate o signé ngo ko tomle ko Abdul oncle toza mikolo toza ba responsable nous respectons nous vivons nous comprendrez c'est ça non yango mambozo yango mamona obomenga mama Bidulu kuna omi mamesuka kapona mama Bidulu bakamuna kuna ikoma bala na biso ha Abdul moi sina linga qui était na boya tour na yo ekoma makambo belebele ozoka oncle samedi to koya wana esa papa leki na no samedi na oncle na sa wana makambo ya lettre ezate pas de maçonnerie, de cris de notions, ceci, cela. Yango makambo ya dire OK. Mais d'accord. Entre nous, vous buvez pas. Vous mélatez. Nous sommes à la fête. Fait observer camarade nayo Mago Katumbaye, grande sœur Merveille Katumbaye. Wakenda poto ozala mais na moniete. C'est la crédibilité, c'est la honte. Bien. Je pense que Eza Mbala Liboso na mona na bino. Ma belle-père. Là, quand même, vous êtes là, non? Bon frère, s'il vous plaît, toi qui es ma maman, c'est que le problème a mis là, elles me connaissent quand même. Ok, c'est bon.
Celle-là, la rose, c'est ma fille. Oui, je suis au courant. Obama. Attends, non. On se présente la rose. Viens la rose, viens. C'est bon, messieurs. S'il vous plaît. Moi, il y a un grand frère, Roger Vika Mondori. C'est à Koufa. Oncle, là qui savait, c'est là, ça tire. Thomas Liette. Il y a un peu de veste. Zala charisme, charisme ça. Tu vas la meilleure zala charisme toi c'est casse. Bah après ça peut moi c'était bah ton lo bandit. Zala charisme oh mobala zala na. Non zala charisme da zala ka boy. Tu vas te compter ba bokulo. Zala charisme. Non peut pas lo bater. Bon, je pense qu'il y a présenté nos familles là. Je ne sais pas bien aux années. Oncle français. Non. Obama, Abdul. Yangina mona mutu oyo alingaka mwana ngai to bamabolakisa ngai na mona ye mpona sola na ye. Oncle, dekota wana na ndako na mafuwe oyebi teleka ote. Non, oyebisaki ngai papa leka décor alingaka yo te. Andimi yango to ye te, oncle osala makambo ndenge. Andimi yango to ye. Na mona ye. Mais oncle, ngai na biso maman nyonso qui n'a convaincu déjà papa. Donc tout est clair. Je parle déjà avec eux. Oui, je parle déjà. Alaka na ndako na mafufu na tembe oncle liaka. Oncle comme d'accord, c'est quand même loucher. Oncle, yo on ka ba moi c'est décor. Obama, non, nayebi moi si na yo décor. Na lobinde papa leka décor oyo alingaka yo te na mona ye. Ye yo. Déjà voilà, c'est ça. C'est bon. Merci, papa Lex. Nakokaka bakombo na yo, noki basango na yo. Nga naza noko ya Obama. Oyo tobotami na mama na bango, biso mibale mama bango akufi, nga na tikali. Nomoni toye awa, toye makambo milai te, gauche droite te toye kaka. Ndenge ondimaki koyamba biso pa na yo mpona kosola makambo ya décor. Yango moni toye na amina ye. Na mususu yeyo njolele nde toyaki po tokutana na yo tosola pana bino ezalaka ndenge nini basaka ndenge nini mpona kosala geste soki mwasi balingi bamona nani mwasi présentation nde ezalaka nayebi te pana bino so ezalaka ndenge nini lomoni toye toyoka bino. Bon, merci. Eloko asika kuta eza esuste, je pense même ma fille ayebi bino ayaka kuna lambaka ndunda na fufu. Moi ça m'étonne. Nani na sola muke na Obama osala nini na vie. Merci pour l'accorder la chance de parler. Merci. J'ai ma relation avec Dr. Prince Kangou Israël. J'ai des relations avec Joseph Katengi. J'ai des relations. En fait, papa. J'ai des relations. Ok? Oui, papa. Je vais juste intervenir. Interviens. En fait, il ne travaille pas. Mais ça, non! La rose. Adou la camarade nana. Papa yo aloba na bango de côté yo asala te. Papa, c'est que je dis, C'est bon. Asala, qu'est-ce qu'il fait? il ne fait rien dans la vie. Mais ça, maison na ye, dépôt na ye tout. Maison na dépôt non décor. C'est ça non? Ok, c'est bon. On va à niveau des titres. Au niveau des titres. Papa, il est... Écoutez, s'il vous plaît. J'ai essayé d'étudier à IFASIC. À IFASIC. Au Salani, à IFASIC. Mécanique. Voilà. Ok. Mécanique. Là, tu as l'IFASIC. Mécanique. Il y a la mécanique générale. Oui, non, papa. Ok. C'est bien. Bon, yo aloba sala de En clair, ce que je comprends, ma fille a un IFASIC, a évité.
mécanique qu'on les a raté, c'est pas important, tout sur la mambo libala. C'est ça. Ok. Père Lenga, c'est moi. Ma belle frère, ma belle père. Ok, c'est pas un problème. Obama, devant famille Nayo, la famille Nanga, Bolingo, là on a trouvé Bisayo, Libala, les alliés comme Motema. Babala a moi cité parce que au monde y a la famille moi bien. Je ne sais pas. Devant ton oncle, devant tes frères, on a devant la famille Nanga. Oui, Bisayo, leur mot est très important. Est-ce que au lingi décor pour na bolingo tout pour na bien matériel? D'accord. Désolé. Abdul, yo no madame. Expliquez. Papa le cas décor. Yo yebi na lingela décor. Décor za nyoso pona ngai. Na ko pa décor. Sala. Le ça va sala kan. Ona papa. To ya inde. Tisio awa wana azala pambati. Mona biso to linga décor. To linga na mutema moko wana wala. Bato na question pa na biso yo zela kuna suka loba sunde. Ata ndinga bango balinga na papa leki. Ata film Titanic wana kosa. Film Titanic kosa. Wala wana kosa bango balinga na ikoleka wana. Kuleka wana balinga makasi biso to linga te pona azala na bongo azala na nante. Biso to linga azala mwasi na biso lubala. Pour la libella, voilà. Bah, kufa bango mibale, bah c'est quoi pe bango mibale. Mon wana bolungu makasi nda azara na wana toya to bala mbala moto tsana pale. Papa Leki. Même honorable Kiki, il y a bana lemba. Il dit qu'il a les décor mingi. Ok, problème té. Ce que je peux dire est que devant bana mibale, bolingo na yo na décor et tikala ko convaincre ngata mokolo mote na tikala ko sepela na mote petit na vandi boye c'est ma fille comme je l'aime beaucoup ne a convaincre nga tina ndimi ko vanda na bino voilà merci mais ngana proposer eloko moko oyo peut-être ekosunga yo esunga pe famille na yo décor mérite mieux que toi, c'est-à-dire elle mérite un homme qui a quand même du bagage intellectuel ou au kamba décor na activité non son papa na yatika mobali au décor a rejoindre 9 fois kambango d'où n'a proposé eloko boy on a libala na on décor na boyango na ma veste de l'autre s'il vous plaît s'il vous plaît décor ne me poussez pas à être énervé ok s'il vous plaît d'accord façon la ligne là messieurs nani oncle ou soit na tchebino na porte ou soit boyoki proposition na zanango ngana za oncle boyoka proposition na zanango bama toyoka mamutia aussi ok j'ai une enveloppe de $20,000 voilà soki Obama andimi kotika mwana na ngai na pesi $20,000 abala mwasi oyo ye alingi soki alingi abala kaka mwana nanga et non contribuer eloko moko te non papa leki na kati te excuse oncle non nayoki mambo ya lobi soki Obama alingi atika mwana na ye apesi $20,000 je crois soki Obama abali mwana na ye okocontribue na eloko te nga naza noko nga nde mundu aza mokolo na ye bine na kodeside Obama Abdul Ntolele Noboloba pour nga papa longola linette oza ajuster merci pour nga papa oyo batuni question oza ajuster na zalaji tikala na pour na eloko eza na se awa papa oyo aza maele makasi depuis na botama na tia kozwa chance oyo donc la vie chance déjà à voyager c'est là moko na maman Jocelyne yo na Chine maman Eveline donc awa choix exact de 12 enveloppe on a 12 na mon kaka ah elle est nini
Non, s'il vous plaît. Attends qu'on faut que papa ne soit pas comme C'est quoi ça? Sasa na mukila ya mbala moko te. Sasa ya mbala mula musa tute. Bogo amona to so to kinda te. Abdou. Ngana fandi awa mno zo wela mbo. Na bi biso to libala te maman. Papa si maman na maboko. Ngana ngai ko bala mwana. Ama maman ko ezate. Oui, oui, c'est Obama. Même si vous calmez-toi, tout ira mieux. Abdou boya comment ya? Je le boya. Obama. Comment le maman Abdou là ça? Oza makamba boko atali nganga te biso azwa bongo. Yo senga kinga mbongo. Voilà, toke. Bongo solo maman. Papa tozo bongo. Zo bongo. Papa, pourquoi tout ça, hein? Papa, pourquoi il y a bonheur dans la tête? Non, non, écoutez. S'il vous plaît, la Rose. Papa. Je vous ai toujours dit que ce garçon, c'est un aventurier. C'est un aventurier. Et qu'est-ce qui peut créer cet amour controversé? C'est de Papa, je l'argent. n'en disconviens pas. Mais c'est que je connais Obama Linga d'accord. Si il m'a tout parlé. Ils étaient sérieux avec sa famille. Ok, que c'est la réponse finale. Moi, si je prends l'enveloppe, la zone c'est moi je prends ma chérie, détends-toi, détends-toi. Obama Linga, je sais. C'est simple, non? Palek. Oui, oncle. Vous tous sur la mpandi. Vous avez champagne, au lang, papa. Tous sur la maman, ça c'est bien. Sur la voix, ça la gâte. Papa, même. Pour sur le mpandi. Ouais. On a la logo là. A présenté papa, a présenté la maman. Ok. Pour sur le mpandi. Oncle, la vie appartient au courageux. Voilà. Obama, tais-toi tout d'abord. Tais-toi, tu vas oncle. Il y a Kolo Likambo. Oh, il y a qui Obala, moi, on a eu mon voisin dans mon parcours. Obama, il y a papa qui fait que bomba tout sur le lit. Papa Leki. Oui. Lévi appartiendra des encouragés. Voilà. J'aimerais. D'accord. La Bible dit à nous que. Tranquilliser. La Rose tranquilliser ma famille et la. Putain, Le moment où c'est mon côté. Papa Leki. On va chansar. On va voir Moïse. On va voir en Israël, en Égypte. Papa Leki. Au moment où il y a 20 $. J'ai non. Papa Leki, 20 $, les ça. 20 $, moi. 20 $, les ça. Abdou Zela, c'est bon, on a. Si on a la ligne, il y a un sucre. Si on a la ligne, il y a un sucre. Ah, papa, ça va. Oncle, Zala même, on va qu'il banda. Zana ngopea, comme ça m'a pas d'accord. Bisonnier se toboy d'accord. Même la Rose n'a pas de moi, je sais pas qu'on fait que papa n'a pas mot. Tu récompensé à moins $200. Quand ça n'a bouzo, bah tu sors cabello, cabello, après la bouzo, bah ôté. La Rose, et ils ont la famille, d'accord, écoutez. Papa qui n'a le but que non, n'a 20 $, n'a pas la moitié de sous